na maman Olive. Voilà. Oui, bien, tu maman ni maman. Maman ni maman, maman motema malamu. Na pesi mbote sika zali maman Olive Lembe na yebie makasi. Et puis na motema malamu zakanango. Maninga na mutu na mutu ana na jour abotama. Ana chance na ye, ana famille na ye, ana elongi na ye, ana makambu na ye, ana ngenge na ye. Donc ce que betele muninga kumambele beteli le balobi jour angweza ya kota motema bete sepela po mukono basa nini ba sepela. Moli valinga sa bato musupe surprise. Non, ils a kaka que maman aza binenga saka makambu na ye et quand même tout trouve makambu sou normal. Hein? Tout trouve makambu sou normal. Bala mingi mais bozo makama mingi ndeko na no DiCaprio on dirait libala o abala on dirait lelo amemi sani ya tono na mutu et ça te que pour bali non qui t'a dit que so balo kufate so bali no zali kamate li kwame komela ote to za pato nzambe ka batela rabiso et surtout de to bimato sambela kapoto ebité obika mokilango to ta mo ba réalité zebeli. Merci à vous, nos fidèles internautes de Clubowa.com. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Steve Labé. Merci à Pichou Mangaya Boss Lady. Merci à Tonton de la Nation Banda. Merci à mon sponsor Raoul Itono, Prince des Diamants. Moté Makarine Nobiasaka Baki Sele, Madame. Un grand merci aussi à Héritier Aweli. Moté Ma Armandine Yaweli. Bon, Barana Texas, pourquoi pas. À Charlie Boutique, Charlie Le Boule, na Istanbul, tant que mon anga pégé, c'est toujours chic. C'est grâce à lui. Un grand merci à John Lili Atel en Chré. Non, c'est pourquoi pas. Maître Lola de Bruxelles. Tolali Tolamou qui est Tobola Mbandi. Nani. Tanti Linda tellement zalaka mutu nanga na bit fona landa parce que nazo comprendre te Tanti Linda mikola ko motambo na pine et na habité sur les ndenge nini na habité sur les ndenge ni petit le parallèle tellement nazakana pour communiquer informer na landi Tanti Linda si na studio asinga pegi titan yo zara mwana ba maman ndenge batu balikaka trop parce que si lelo na aka na succès ya on a je suis avec Tanti Linda babi comédien la ta kitoko azalaka bien. Mbote Tanti Linda losako balongola kamwasi kaleso kasi balati sakayete est-ce que yo balati sakayo Tanti Linda losako akoyo kelengi akoko sanobe kolela lokuta basi aya okolela nini Tanti Linda losako mobali oyo azanga mbongo ayilokola mwasi mabele kweya po bango mibale bazobe na besoin soutien Tanti Linda losako le 25 décembre tokotia stade de Mbaktir bapine na kombo héritier Watanabe système apine pour nini système apine Tanti Linda bonjour d'abord bonjour Peggy Tita de moi-même na émission na ndinga mabete toza na studio na siro to bango tout à l'heure que Tanti Linda Kardashian la petite aux yeux bleus une fille qui ne parlait pas beaucoup à la démarche de caméléon nazo bimisela bana kisasa titre nanga single nanga tobola yembandi na masasamba et studio de Gessilaki lelo na yekaka ko sala mixage moni bana nde babimi na mapango Linda yekaka bana babimi tellement na yaka camouflage donc voilà dans pas une humeur synthé tout ça mixage juste un mixage parce que clip déjà tout tourné qui et lobby tout autres tourner justement scénario Moketi Kali na ba Jérémy Chabani ka nezalaka voilà pourquoi soutien non et pas héritier Watanabe ngaku du soutien même en Turquie au moni ngaku tsolo bilika ma soutien nga pe héritier Watanabe na mona ngomukie yamba ça passe ça donc solo bilanga soutien na mona ngomukie nga folo baka pourquoi soutien na yo pourquoi caleçon na yo ke musika pardon pourquoi chaussette na yo pourquoi sapato na yo pourquoi bande génique na yo donc ngai pena na zinyo surtout na tsango ce que pour héritier Watanabe parce que héritier Watanabe toto ya temba zali artiste mboka na biso héritier azali penza jeune mora solaka bien je pense que batutu ba otalanga ba contredire ngate a solaka bien
et surtout ayemba banzembo kitoko et batutu ba apprécier yango ba sepelaka nango et puis soutenir rapper artiste et surtout nous les artistes et comédiens tous la canaille et pourquoi pas na soutenir yé ndé de soutenir pe wenge ndé de soutenir batebele ndé de soutenir riti watana imaginons mo bezo tambola na réseaux sociaux tout monde na stade de Martyrs tanti linda s'est déchaîné ma casse string continue benda ya eh ça c'est ça nga mal à l'aise au moins image nini ba publier nga ba publier yo te ba publier yo na YouTube ba publier la position ni na position ya stade de Martyrs Zambela nga singa soutien de seranga na baramba boy ya merci na batutu ba apprécier batutu ba moni publicité na laki na stade de Martyrs alors na linga kina yebisa na ba fanatiki na nga parce que au moni héritier watana ba fan ba benga bago ba barret rouge et bon ya yo na ba spiritas sko ya tantini linda ba fan na nga mikolo to benga bango ba linda sugar da moni fanatique nyonso oza na monde linga tantini linda tozo benga bango ba linda sugar da po mona ke ba linda sugar nga bazali bo manifester na ba commentaire ke ba linda sugar nga bango wana bazali c'est-à-dire nengeza boye na pesi bango mot d'ordre tek autorité morale na bango baya na stade le 25 décembre parce que nga moko na un événement le 24 décembre na obeta na cercle Mayalos nous na cercle Mayalos na obeta wana na monga fula après ko beta nga na annoncer encore arrivé na nga passe na concert à wata na ozala wana na ozala penza wana. Parlons maintenant des actualités. Tomoni délégation de Dubaï. Na maman Olive. Voilà. Oui bien maman ni maman. Maman ni maman motema malamu. Na pesi mbote sika zali maman Olive Lembe na yebie makasi et puis na motema malamu zaka nango donc voilà. Batika ki au point. Est-ce que ezaki obligatoire na kende? Peut-être ils ont tourné en gâté. Ils ont tourné à bandeko nanga. Déjà ce qui est na maman. Non na voyage na maman te. Ah OK. Eza nango likampa ko wele. Ça lopé li kunya pété. Ata mukete. Ata mukie parce que maninga mutu na mutu ana na jour abotama. Ana chance na ye, ana famille na ye, ana elongi na ye, ana makambu na ye, ana ngenge na ye. Donc ce que betele muninga kumambele beteli lo balobi jour ngweza ya kota motema bete sepela pe mukoro basa nini ba sepela. Ndetolo baka que le 25 décembre wata obeta ba sepela. Eza journée mukola wata. Batutu ba betaki. Wenge betaki to sepela ki. Fali pour air marabio soit a betaka tonu stade to sepeli mais to comme ce qu'on a tour nani ya héritier watana betoto ya tembe. Voilà. Ndenge Belver qui aux habitudes mbalo ba mimi te créer moi un peu polémique pour la tante Linda. Non. Bino de bozo linga bo créer ngo polémique. Et bo ceux qui peut-être Belver a qui occupé. Et bon ceux qui peut-être maman li valinga ça ba to musupe surprise. Non, ils a kaka que maman aza binenga saka makambu na ye et quand même tout trouve makambu sou normal. Hein? Tout trouve makambu sou normal. Di chance ko mona Yannick Kini Rombox te mon boss Metinga nazalaka na Yannick Kini Rombox le millionnaire na lia kanaye na vanda kane parce que okoza lotanga koma Kinia obwaka kaye est-ce que mona ye est-ce que vanda na ye est-ce que kota na ndako na ye est-ce que kota na ndako est-ce que la palais royal est-ce que maman Brigitte Kalanga buka sa mosa Yannick Kinia mosa muluba déjà lambela odendo na fufula butu denda olamba ya fumé balambela yo désolé na ndaka roi donc là ce qu'on a vanda na ndako Kinia na koma non bola mona mbala na salanga na robo sana te na pesi mbote na Jobour et puis na pesi mbote na nga na Trezege Mouchi wa dollar le mécatologue Sika Zali na pesi mbote d'ailleurs ay koma ki lobby na pesi mbote Mohamed Moleka et maman Charity Moleka bisika baza marqué ba yamba téléphone mikolo te et puis na pesi mbote na ngai na cave de secours ya mboka na biso c'est-à-dire soko za na ndaku otongi cave te yeba ke soki ndaku esala esande sala me ozanga paso kima soki ba luxa faut na cave ça nino batama so cave de secours ezaka Eric Mandala le millionnaire na pesi mbote Sika Zali Eric Mandala Sika Zali Arnaud Mandala Cédric Banza icône du monde Yaya Kakato Mandala na pesi mbote Sikoza et puis Fofana hein non Josepha Mandala voilà. OK ma lisanga poani on dirait aux parti te natang ba comédie basangana. Nazalaka prévenu association et 5 artistes et comédiens à ANTPC au président Massou Mounda za président na biso. Donc ce qui
réunion ezali dans la kawana so likambo eza babengi singa na temps dans la kawana so na voyage na benga kana contrôler mais na éviter langage to sens ni ozolobela na pas du peuple président a besoin malgré ba kota kité mais tout le monde a président Batunyo so ya kité point non en franchement nazala que président na ex-président nanga président nanga président nanga mbalo sombazaki wana nga d'abord un nazaki informé c'est-à-dire ceux qui peut-être nazaki invité ngana ya mais ce qu'on l'a dit voice auto ma président Massou Matindi batutu bazalaki wana apparemment peut-être émission ba comprendre qui pétait invitation oyo batu bayaki wana ezalaki par rapport à l'association moko boyo o esangisaki ba jeune plateforme je crois il y a jeunesse ndé bengisaki batu baya ezaki vraiment tel que président ndé bengaki ba comédien donc biso to kanté que ba salongo po ba diminuer ba comédien salaki pena malamu te ba mise ba koti ba comédien ba tikala ki salaki était vraiment ki me ba tomboka ki mais tant que ka voice ya président Masumu eza ndenge to kanisa kité donc c'est-à-dire ceux qui to ka invité ngana ngana zala na invitation ngana ya voilà oui na lela coller terre pour obligatoire rendre moussard ya pension mais mis en minute so ezate oze lambalo se no pangsika yango mo oui que beaucoup filming te akolo ba beaucoup filming to rendre ba hommage mo to komina sukane yo moko batu nini o ba marqué yo na ne oyo ba kufina ba ndeko no ba comédien tatili no rendre bon ba hommage en tout cas vie na biso batu tellement sacré les acheurs bande konyo surtout oyo batiki biso bazaki na ba rendez-vous ba programme mais dans monimo na bango ba kufi non nazo rendre bango surtout ba hommage et na ko kabulate mais salika pasi pour vendre batiki biso to kaboni pour na libela parce que yangwana et nous souhaiter vraiment la fin de l'année au pena moto muso akufa au nom de Jésus voilà bambi muso zapi na morgue ndeti ya président qui mongana na bakundite non ndeti ya caporal Murumba surtout ya vraiment donc basala ke babi mise bembe na ye bakunda ye kozala bien donc bozo ka pine moni pine oyo oui pine ndeza pine to tsango na stade c'est-à-dire tozo modi bakolo oyo simba stade o ba chinois to ba japonais batongela stade donc tozo ngo lokola makola mutuka to mona loko ba pièce mutuka to batsaka ba nini oyo ndeto kanga pine donc to tsa sa di pine to tsindika ngo tina niveau moko ondimate donc c'est-à-dire jour wana bo comprendre tina pine o bozo bala mingi mais bozo makama mingi ndeko na no DiCaprio on dirait libala o abala on dirait lelo amemi sanya tono na mutu tala lelo place à se retrouver tango tali image ya ndeko DiCaprio nzoto mike makenda ko bala mwasi ambe bakata pona question lelo sikoyo tala retomber so mutu ana pasi bolingaka ko interpréter na ndenga mabete likamezo ka mutu to mutu mususu balala la mukite ka teke pa balaki qui vous a dit que za ndingo yozolo bawana à se retrouver na hôpital na accident sali ngolobi na butu non ngana mo ngolobi na ba 1 heure 2 heures na internet na ebini non sala ndini on mona ndeko na ngande non tala et c'est sengo na ngate et puis a expliqué que moto voilà et après à se retrouver voilà et ça te que pas bali non qui t'a dit que so balo kufate so bali no bali kamate li kwame komela ote to za pato nzambe ka batela rabiso et surtout de to bimato sambela capote ebité obika mokilango to tamo ba réalité zebeli voilà mais dernièrement to chomona madame vraiment limbisanga par rapport à la question DiCaprio aza mutunanga so na tuna quand c'est par rapport à humour mais to mona moi si na bientôt là aotaki ko bima na réseaux sociaux na télévision koloba par rapport à la relation on a DiCaprio déjà ba biki ba balana et tout et après kaka quelques alobaki ka par rapport à la relation na bango par rapport à la relation na bango na DiCaprio ne bakutana ne batu on dirait moi mes ententes moi goza ezalaka on dirait entre batu misusu mais après kaka sorti à moi ciné parce que bino ba comédien bobo baraba samino na ndako moi ciné ko bimara bongo te après tout le monde DiCaprio a joué les kama non tout le bango neza mauvais sort ou bien les kamozo là parce que je ne pense pas que ça yango pour ceux qui ont mauvais sort par rapport à nini tango sala ka mariage les capé na télé et non ezaka que ndeti nga na muta discrétion naza na vivre na moi monde moko bunalinga eza longo important te naza na moi ni ba discipline nga moko mutu na discipline mutu mpera ndenga vivaka donc eza longo ndongo zolo baté donc voilà tanti Linda likambo eza trop capital il faut na tuna yo parce que oza parmi ba tête d'affiche il y a ba comédien théâtre et surtout bato ba yebio mingo sepeli sarabasi
Naingana tout no likambo mais échappanga trop. Vraiment tellement de comme la fin de l'année, il faut na tout na. Tout le monde a mingi be change de vie et les canara mingi na bande ko belé na ba société mais bino ba comédien non tout le monde a que non na fin de l'année morobo. Ba comédien bo sali loro morobo bino nyo solisanga, boké ko tala neti ba veuve, boké ko tala neti ba orphelin, boké ko tala tant tu baloba que bolingo ezaka pas ba artiste comédien ça se voit. Next na fin de l'année bo etanti linda. Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez une individualité ou bien vous avez une collective? Nous avons une idée. Ceux qui ont un projet ou pas, nous avons des cas. Mais ceux qui ont monté dans l'ici, ceux qui ont malade, pour pas adopter. Et que le backer, bazana bolingote ou anokosi bolingo ezali. Sauf que mutu aka mutu. Beaucoup savez bon bolingo mais mutu ça fait un contre-cœur. Togo ta famille moko mais toi mité maman côté. Mais kolobate que tu as bolingote c'est trop dur. Et moi je pense que kosunga to kosali sa orphelin eza lo lenge ya ko arracher pe lipamboli. Mutu ayebi domaine ya ko pambolama ana lo linga sala makamna ye. Musu pa sala ngo linga batu ba yeba te. Musu pa sala ngo pa exciter na batu ke beaucoup pe ko sala ngo. Ozana ngo ko leganga mozana volonté wana te. Mais bref, pour na loba que nga nazana ndenge na sala makamna ngai. Nzambe moka yebi naso bimisa single nanga tobola yembanzi na masasamba oyo bato bakosepela tukate moi moke tentine linda ngana linga kaboye tane bana bafandeli yo te moi to kango pena mukeza te to lo baka ke soki te na kati nango to lobi boye soki ya solo lo baka vérité yebisa na mama bokilo na yo abongisa liputa na ndima yo selanga linda linde Mobali ya maboko makasi bazolaka yo membanda e mwasi alipeka solo azala ko belengi na mobali ya kwiti e isongolo e. Ah bon? Olinda lindo yo hiyawo tantine lindo yo ngande mwaze amango hiyawo wobota mamongo oyo kelengi ya mokilie hiyawo mibala bamongo bakipaka basi malamo na mbeto yaya tandelo mbeta boza fatigué yaya saka loka to na poto yaya mobala ke kayu mwasa ke kayu papa zongi avant mama travailler ming mobala bonsele mbeto ya mabe ay mama na belo semburu mata na mbeto mabe ni asali yaya asalite likona ngoto lo bakabo yaya tolo baboye yaya tolo baboye ma copine nga na question moko muta o répondre nga a mérité kozwa cadeau yaya question nini yaya tali kambe komeli famille oyo mwana musala moko boye asalaka quelque part mwana musala ya mwana mobali landa mwana musala ya mwana mobala repasaka babilamba kota sala rapé place à bien patron ne ana mbongo patron na epé ana mbongo mobali suka marathon azonga ka pourquoi un jour moi na musala zo soko na salle de bain asala ngo na côté ko soko la soko la maman porte fonga maraté ya salle de bain et fongwami et coïncider patron na sa nini azoya moi na musala monte ke patron moni a weleli ko kanga na bulte ke ba moni OK patron na sa nini amoni patron tanga moni amoni penda mwana mobali mwana musala bena mutu ya mutu na loba mutu ya mutu madame a côté na chambre a oumeli OK madame a simbi mutu par rapport ya makambo ya moni mutu ko le kapena mobali na ye maman bebit avancer mon mbala sali ki mukolo pa ba se retrouver ba bimi bango mbali na mwana musala wala na lisolo na wala ndali ta ba bimi na mwana musala bango lovet le même jour on va sali bango lendemain nango patron outi musala sala manger bolé na mwasi na ye mwana musala pa sali musala silisi à côté na chambre kangi babilamba kangi valise na ye abimi benati na salon libosa patron patron ngana longo na musala patron ne pourquoi au patron ngana ko bomba na ngai te nde nazabu naza mal à l'aise makambo elekaki yo yebite nazoka mama soni na ko tala ete na ko sa su musala te makambango nini patron pe avandi patron pe avandi o ndongo zaki te tala makambo lekaki boyenga ba neko sokola mama moninga et après to se retrouver to bimi na mama sikonde na bona ko tamana elongite on a préféré na kenanga Tantiline de ça mais Pino yo lobi héritier watana bien déplacé mais quel penabi ba lukaete a déjà un secret stade ya solo quel un secret stade te quel pena goza pena quel pena pas goza na raison tanga ba lukaye ana secret stade a bien Melissa Samba au côté la
Ken Piana faut comprendre. Si Ken Piana na pesi mbote wana mutu nanga Makizembe, alobi ana secret ya stade. A cause peine raison. Peut-être secret ya stade ya koyeba ba entrer il y a Willery, il y a Wangata, il y a Kasavubu, il y a Boulevard, tu as Ayebi, Baja Basta la rappelle à stade, vous comprenez? Il y a la bandenge belé. Donc ce qu'il faut qu'on y ait parce que secret au Ayebi à stade, il y a l'enge ni. Il y a bien retourné ça, so héritier en retourné ça stade. Mais what déjà dans le bien, what a donné ça stade? Est-ce que vous pensez que what a mon awera? Quel pas aux anganga? Ouer est égal à plein. Ah bon? Oh je ne crois pas. Merci d'abord nos Kanisa Kinga. Nous avons vraiment trop pris. Nati comme des garçons, hein. On est comme des garçons qui ont gagné une balle. Rendez-vous le 24 décembre à Mayalo, cercle Mayalo avec Tantine dans le Sako. Boya c'est 4000 francs VIP $5. Le 25 décembre on a stade de Maxir avec héritier Watanabe Toto Yatembe. Entre Taboye apparemment na ebina nous téléphone le 15 décembre na misa tobola mbandi na Masasamba. Mais na la date il cause la et nanger paiement le 15 août total. Dia ba réalité. Ils sont pas mis colonne à décembre awa. Et comme le 25 ceux qui ont les caté sur le 25. Tobi misa tobola mbandi na Masasamba pour mon conférence de presse pour organiser neni ko zana robin ça journaliste boria et ça la bien. Donc pour votre information na zana mixage ya nzembonanga ezobima ana mongo bozala ko sepela mbonda sukuma ezobetela ndelo kwa sika tobola mbandi na Masasamba. Ngeso kanselo lendo ntobola ye mandina Masasamba ntobola so kanselo funwe tobola ye mandina Masasamba ntobola so kanselo lendo tobola ye mandina Masasamba ntobola so kanselo funwe ntobola ye mandina Masasamba ntobola kotanga malembe mabezali dosa kotantini ndapa dosu kisani kakini ya mrombox libele zoba ebelisi ministre melisi bakuluna mama tanga bota mwana reba ke mwana ko za kizengi mwana za kuluna libele lokweza zobe na kamata mundo kwa mwana ngingo oge mwana lobi kiuluna kisengi sako tantili ndapo atosuki masuba ya mwasi ekati saka balabala te bisous bye. Merci beaucoup Tantine Linda. Donc merci héritier Watanabe Gogan. Siko inela nganini o inela nganini ozana mwana loko la pegi titan lelo na za fierté na yo. Siko inelanga nini vela ngambuta likasu Begiti dans le parallèle, le paragésie. Héritier Watanabe, on se retrouve le 25 décembre. Vouloir ou pas, il pleuve ou il neige. Ngai Begiti dans le parallèle, le paragésie. Na mort d'ordre parce que na moni banganga. Bazolo ba trop. Banganga. Bana bilonga banganga. Mais héritier Watanabe tant que moi na Nzambe. Biso toyeba ka secret Nzambe mais toyeba ka secret qui cité. Merci Nabatutu, Bolandi Biso partout. Fifi Waston, merci. Yvette Kalombo, merci. Est-ce que moi, mon bel est kitoko? Ah, vous êtes jaloux? Ah, vous êtes poison? Mon ami Jordan. Donc, Cléboa, toujours là. Tozawana na héritier Watanabe. Biso Toloba, Tozawana pour nous communiquer, pour nous informer. Un grand merci à Batutu. Tantine Linda, c'est un artiste. Merci à Pichou Mangaya. Merci à mon cordon, Steve Labé. Babi soki mwana mobali ote menga pegi titan na suki wapi. Soki Charlie Boutique ite Charlie Lubulu menga pegi titan 2022 na suki wapi. Soki Karine Biasaka te ya Raoul Tono bakisele madame mama na Winis mama na Karul. Soki Karine Biasaka te mena suki wapi. Soki Patou Kapangala te ya Suzy Kutiku mena suki wapi. Soki Armandine ya Welite mena suki wapi. Soki héritier ya Welite na suki wapi. Soki Karine Kimamba te mena suki wapi. Soki maître Lola de Bruxelles papa na Luna na Léa soki yete mena suki wapi. Soki Joe Lili atala en chair et annonce yete. Et bon soki mère na ngai Pichou Mangaya boss lady tonton de la nation Mbanda. Soki nazo mené bango c'est parce que naza ya Nzambe. On se retrouve à la prochaine. Restez branchés sur cleboa.com. Je vous aime tous. Joyeux Noël. Bonne année. Merveilleux 2023. Torobet à ma solo mususu parce que Cleboa. Talara netoye. Talara netoye. Talara netoye. Gogan héritier Watanabe.